te balandinyo c'est un concept de télévision. Merci na ndenge bolinga rabiso, merci na confiance au pesa rabiso, merci na ndenge bolanda rabiso. Lelo tozo lobela e côté kitunga. Kitunga biso to yebaka ba mama ndosa wenzi na bitunga. Mais lelo ekomaka ba sachet. O biso to yebi kitunga boya ka wenzete. Mais lelo kitunga koma ko boya wenze. To yebi te leta pekisa to pe izina ngo ya bitunga bakanga to sola na ba mama na ba papa ba yebisa biso pona ni ba kenda su wenzi na bitunga te ezala ka ni yango. Bonjour maman. Bonjour moi nanga. Maman pour la nuit maman va sala su wenze na bitunga te o to yebi biso nyonso ke kitunga boya ka wenze te mais lelo bitunga mo boya wenze. Maman va komaka o sa wenze na ba sachet pour la nuit. Kitunga koma cher, ngana ko mo la na biso ka nzela mukuse. Oh cher pas combien pe? Bon, neti nga pena na tuna ngo penza te na tsa ngo kate. Donc raison maman va comment o sala wenze na sachet za na onde kitunga koma cher. Bon, bam super bazana ngo neti nga bon na lobi na nga vecteur na zana ngo te. Ba sachet. Ba comment mema ba kitunga lisu te parce que na tango akala ba papa bazali ko zo ba salaire à malamu. Tango azopesa pe mama mbonga malamu oya nango na wenze et au permettre ye amema kitunga parce que osoba biloko oyo kozana capacité ya kitunga. Mais la minute ba papa bazasuna eloko telem su mama imo kakutana tana mwa 5000 to 3000 nae. Azo kabakata kitunga ya nango po atsa matungulu to atsa pilipili. Yango na bakoma ko salela na bango chasser atie moi bilo na ya muke na chasser azongi ndako. Donc sachet de comment nango bomba segele. Chasser de comment nango bomba segele parce que so atie na kitunga. Tango ole kana ngwa tana balabala ba voisin bazota kitunga ngwe uti wenze ezo ya ka poelele. Initinda place kuta mema kitunga malamu kuta tata bomba segele na chasser. Maman ka lobi kuna ke kitunga nde koma cher. Yango ba tu ba mema su kitunga te. Jamais za nango kitunga pona cher te kitunga pe ko za nango cher te ke ele kandelo ke yo mama ozanga kosomba kitunga. Mwasi abenga mwasi aza capacité ka ya kosomba kitunga ta eza cher ngo ya ndenge nini aza na capacité ya kosomba ngo mais ekoma nango ko salela nango lisute parce que bakoma omona mwa biloko ana ngo ya mukie ale memaka bakata kitunga amona sens nango te po mutu musupa ko kaza kitunga na ndako mais awene nango na wenzete de préférence ya na chasser donc lelo so baba ko bazongeli ko sala de bitunga pe zongi 500. Sauf capacité la biso zongi ils permettre les mamans attendre si kitunga na e ana capacité pe ya ko so ezake possibilité zongi na ndenge ezalaki kala okomona pe ba kitunga zonga pe na weti. Merci. Bonjour maman. Bonjour maman. Maman pour la nini lelo bon on va sala susu bitunga te so ke wenze koma ka ba sachet. Papa, maman. Tosomba tomema su bitunga te ozosomba mbisi moko mema kitunga ndeni pasi kota difficulté koma tokoma osomba ka biloko mukie o mema na kitunga ndeni mais soki possibilité zongi bazongeli kofuta bata misala soki la sombongo komi mutu nyonso abando kende wenze bien sachet ekokate osomba fufu somba masango somba bilone tomema na sachet mais tant aux somba comme plus comme matembele moko ce n'est que normal au même kana sachet mais maman moko lobi na biso ke mibali basala susu te ya wana bokomo ni mibali basala su te ba o bazo sala ba futa bango bien te 6 mois payé 7 mois payé mutu azoyaka na baexplication bamama bakoma osomba mpiko matembele moko mbisi moko bapandi ndako momba amema kitunga ndeni ata yo moko bataille batu likambo wana très bien vie actuelle et comme bien pour mutu nyonso sepela. Merci. Bonjour Ndeko. Bonjour madame. Pour la nini bango ba masu kitunga na wenzete komaka ba sachet. Po babitunga ngope esala ma penza lisu penza te. Eteka mape cher. Sko chasser ça na ngaka 50 francs 100 francs. Mutoso baneka sachet asali wenze esunga e pa pensela ngo su moto.
mais kitunga esunga ete so asombi sachet alongoli biloko apeliseli yango moto kitunga kuti kosunga makasi na place dépenser ba 50 3 100 francs na chaque jour osela noka kitunga ba kitunga ndeko mana makambo kala kitunga etikala kaka batu neti basomba biloko malewa bango ne kwasela kitunga mais biloko neti osomba ndeko ma biloko mkie okyo osombi kitunga ça manon souté maman ka lobi kuna ke bitunga bo mango souté po wenze ko mo sa wenze ba 5000 yango bitunga et même maman souté mais quand les aki au boss OK wenze be 20 000 francs kasi yango wana te bon yo soma no osala tu wenza 4500 oui il y a des ça tomate katikati ya boîte osombi mo panzi soit biloko na bateka ba gorge ya 1500 okakoli onta na 1300 parce que lo ni na yo kesombela ba kitunga yango bato 5000 et ça de mbongo wenza mokolo ana elle perte ya manka gagner parce que ni na comment ça ke wenze échanger surtout ndo ça wenza ba 20 000 lelo kuma wenza ba 5 000 ya ata yo moko dollar nano mata na makasi batu be misala malonga ezala tene tiviso taba D6 to D6 na 6 mais natangisa te na sala peda natangisa te bwana okende ba so novice to swate okoti ba dossier ba komo osala bino bwenga chômeur pona koti dossier ya bisinga mema $50 ke kolinga mibali ba pesa ngo pona kokoti ba dossier na EPSP bo azonga na musala o manga vie koma na ngopasi mbonga wenze e koma ka muke peso bozeli papa uti musala e pa ba ndie azongi moi transfer wana apesi bino mbonga wenze ROP la R à pourquoi. Merci. Bonjour. Maman, pour la nuit, maman va se sous wenze na bitunga te koma ka ba sachet. To sala wenze na bitunga te pombo ngeza suma longa te. Biloko koma cher na wenze. Yangana to koma mema na biso ba sachet vie facile. Mais kitunga kutu bien na place bo dépenser à chaque jour somba ba sachet o memi kitunga no chaque jour. Malamu kuna mema nanga kitunga po na mema nanga sachet po kitunga wana so bazo mona biloko na osombeza mabete. Po lelo na RDC to koma oliaka matembele pondu soso 6500 8000 madesu ezalaki 1000 fois 1500 to okokosomba madesu lelo 3000 3500 to okokosomba madesu te bosko na mema kitunga ndeni fona mema ka sachet una soma matembele ndunda na chana kati Ndeko koma ko sala po kala to ko lia bien le to ko lia mabeni nango sala bongo kelelo ko lie beba kasi gouvernement na biso mbongo toza mbongo te mbongo ezata na mboka yangana to olia bien te po soki bazo futa ba papa ba OK misala ba futa bango biso to oteka to ozwa mbongo to ko lie bene mboka ezaki kala lelo o mbongo ezata na mboka to souffrir to kokolia te pasi bana ba okokotanga te po paseza neti ndeza boy dollar 220 to kolia to kokofutela ndako toko futa ya ndako toseke botini babenga na biso na mboka na ndako mama liboso matembele bande kolia madeka basoso po bike ole to koma maka matembele ndenge eza boye liboso matembele bande kolia manangole wana za légumes do notre légumes na pembeni na kena sombi 1 kilo ngombe fraîche 6000 fois 5000 na kalingi tozwi matembele pe to kalingi tozwi pe matembele ndunda pe totie lelo oyo ngombe 1 kilo $20 20 000 francs siko papa ko du salaire nezo koka bongo te ngana oteka na oza bénéfice bon te na ko soma 1 kilo ngombe na somba te bo bongo sela sombo katolia bien toi na posa tolia bien. Bonjour maman. Bonjour madame. Pona ni ba mama bayaka su wenze na bitunga te koma ka ba sachet. Ba mama bayaka wenze na kitunga te poni pombonga wenze koma mukie. Aosomba Thomson moko ataka na kitunga munene yaya. Malamu na sombisha sa noir na bomi mo mpiku na ngama tembe na Thomson nga moko. Na ko lamba na kata ndako ba fase ba mona te. Soni yo koma osala ke collier kaleza ki bien le koma mabeni ne sala bongo. Kasi mboka za mabembongo za te. Misala za te papa za misala te. Ba koma ba coopérer ba mai. Ba koma ba coopérer ba chasser. Papa opeso monga wente 10 000 ndeni. Awatika la mama monga wente 5 000 batu olia ndengeni. Mama batu nyoso balia ka soso bazaka batu basana ba biro ba coopérer balia soso. Soso kute koma moins cher koleka matembele. Soso kute koma moins cher koleka matembele mupikwa pondu 10 000. Yebisanga so bapeso wenza 5 000 kolambela bana nini.
oke kolukela bango ba Thomson epola kuna po bana balia yango ba osa kitunga za la te moyen na tanga kitunga eza te fona somba chassa noir na bomba on a kacha chasser. Merci. Bonjour maman. Bonjour maman. Maman pona nini ulelo wenze sa masuna bitunga te komaka ba sachet. Papa komaka pona ba sachet za nini mbongo ezate mibala bazana misala te. Mibali bakome ko baluka emsa vaine na ndaku yo mama yo koluka ozana 2000 francs. Okoma otelengana okeka na mabobo osimi mopika matembele na mabobo. Osimi mwato msona mabobo kana 2000 wana bongo fufu masango mibala za suna misala te. Yango biso to boya kitunga. Mama siko batu nyonso baliaka soso ibela bango basalaka po muntu nyonso azo bakaka matembele mpeko matembele nde na sachet mbuka na mbuka na sachet. Papa mama soso komika neti ndinga zoteka wana to yebani na ye na koke nga bia lelo do moye zate debsanga soso suka debsinga soso wana pona ko pesa mbongo nango yokomi likam lelo na koza 500 na pesi lebi na 1000 francs na pesi timo ko mbongo wana kesila mais po bimsa mbongo boyo 5000 nango na soma soso tozo ko kasute. Oni le sala ke mbongo ko malelo pass ni esali bongo ka to bande ko lia bien lelo ko lia ko mapana ezala ki batata ba ko sala ba compagnie ezali tata ke musala nga mama na vai na ndako nazoza ombela nga suka yete ba ofute na salaire wana na sai nini na mina suba bazoa makamkoto yo mama loba pana ngalo sikoyo batata yango misala eza susu te moye sikoyo biso to sala wenza malamu ezate tata moye compagnie ezate ok baruki mama kam tazo oteka tata eloko ko sala ezate emsu yo mama siko zuka mwa ti neti yo oteka otikele ka mwa 1000 francs na tongo acha osala mwa mati siko pesi bongo te acha ko vana ka ndengwana bon kitunga ngoto ko yana wenze na nini batu su balobi ke kitunga nde koma cher yango na bayaka su ba masu bitunga eza pona cher te cher eza combien to sini tinaza na mbongo yango yo kitunga ba oteka 5000 francs 6000 4000 ngana ko soma kitunga te mbongo nde eza te po su bazo futa mbala nga salaire yango yo na yebi na osala bona osala bona zoyo. Bon omoni ba papa na biso akala banda vivre na ba mama na condition na bango ebi ke libala kala za mungwa mais lelo ya biso e koma pe osali oyo ka ona sima mikolo e koma onki tudi mais na tango ya Fati Beton toza suna mambo ya kitudi ya na te toza suna mambo ya kitudi te c'est que yo mama so linginga so na peso 10 000 tout ça nzungu toleka. Mais maman balobi ke bango nde bakoma kolesa ndako ba bokoka susu te oka su kolesa ndako te yango na bango bakoma komema bitunga e bakoma ba sachet pardon. Bon c'est ba maman balobi ke biso papa de koka te est-ce que toza na ba province toza na capitale na ville ya Kisasa na Changu biso ba papa nde to ba technicien to travailler au lundi à partir ya courage ya Fati Beton mais nde toza boye condition koma mabe lelo ngala kozana na ndako na atikelo 10 000 francs olia ta musupe kuna oyoka voisin na atikela camarade na 15 000 francs olia ngana kozala na ye na ndako boye okipenga pete okipe voisin oh nandeni to mona yango lelo yo ngana bimena na famille mwasi na ngana bala e azana basile bakala minute mais lelo yo kaka olanda camarade okomina bakala mino okomotsa matsala soso na miso parce que papa olingo oloba ke ozoka kize basi bakoma kosala bamafe bo batiaka basile na bakala mino bon na minute seconde toza boye biso ba jeune to mitungisa masute po mama basi to concentrer po na makambo ya ye moko ye mei Fati Beton toza na marché liberté na entra ko Bordeaux Fati Beton tour na ye po jeune tout fo bala so ina kota ina fenêtre tour fo na kota na porte Fati Beton za social biso mo ba jeune to mona ngana simba le cheti pona lukanana donc no ke kanga mwasa mutu na benda boyene na kufa ndeti ba na kufa na chibao. Merci. Bonjour maman. Bonjour ya. Maman pona nini wenze sa masuna bitunga te koma ka ba sachet nazana na 3000 na somba chassi oyo te siko na kosomba kitunga na watia nini na kati
Maman, mais tout les ans bien, mais une réponse de question dans ngai. Na yebisi yo te naza na kitunga te naza na mbongo ya kitunga kochache eloko na kitunga te nazaka na chassis ya pamba po na chama tembele ya 500 na kati na fufu ya 500 na masango ya 500 papa vie ezate mbongo na maboka bato ezate vie pasi ya kosakana te mota kufa ndeka rabo po muta zo kufa nde na souci po na kozanga mbongo soki mbongo ezate moya vivre ezate. Maman ni nango esali ke po lelo kufie comme passe na RDC kala bat bande ko lia bien lelo ko lia comme ya passe. Kasi makambo eleki ebele na mboka te papa bato bazokufa ba corona boye makambo ebele tokovivre ndenge nini moto aza na mbongo na kolinga abimisa mbongo ne pote mbongo ne tambola bato bavivre nango te akoboma mbongo ne pa azomona te mboka ezotambola te yango wana komona mbongo ne pote bato banyokwama na kati na mboka oyo papa. Bato si balobi ke kitunga nde koma cher yango wana bamemaka su kitunga tokomema kitunga te po cher eleki na kati ya Kinshasa. Biso tokosomba ka chasse moi so naza na chasse nanga nakotia matembe nanga adesa na kati moi fufu nanga na kati moi masangu nanga na kati na ke sombela chasse na so na sombi kitunga naza na matembe la desa na tia na kitunga eko simba Bonjour. Papa, pour la nuit, bon, moi, je suis sous bitunga na wondete koma kaka basashi. Na rappel irelanga makasi po neti mwasi na na pala lobate kitunga ekomi kilo ba chasser nde zanzela mukuse. Ba balobi ke bino opesa sumbonga malonga te komo opesa ba 2000 francs yango komo ça ke ba memaka basashi na place bitunga. Eza bongo po piaka eza na mboka ebele ekomi kaka 2000 mama ke wenzi. Kasi bino bo bongisa piaka suna ndeni papa yo bimi bo te kapeno ko zonga na 2000 francs nanda. Mboka fatigué ekomi kaka boye piaka te. Bachalo va bien. Bonjour maman. Bonjour yaya. Maman pour la nuit basala suwenze na bitunga te koma kaka basashi. Tosala suwenze na bitunga te po papa bozwe salaka te. Kitunga koma munene mbongo bapesa ya wenze za mukie. Soki bapesi yo 3000 okosomba ni po kitunga etonda bapapa misala eza te mboka eza na pasi yango tosala wenze na kitunga eza te yango moyen de vivre eza moke tokoma osomba chasse ya 100 francs. Menga kuna pona ngala moni kitunga eza bien na place de dépenser à chaque jour ba 100 francs on a pona sachet o memaka kitunga na wenze. Kitunga eza bien tokoma ketela on batu na hôpital pour l'hôpital nde okotia fufu munene na kati ya kitunga na wenze kitunga etondaka lisute yaya esthétique apamba o mboka pasi to souffrir esthétique apamba mwana ngai sikoni nango ekoma kosala ke kolia ezalaki bien lelo kolia baby toloba nini finance eza malamu te mboka eza na ya kotengama lokola babiki salume banda totala na o 2021 touti na bino ya koloba kuta eza te oyo nyonso aza congolais ayebi souffrance ya mboka tozosouffrir makasi sikoyo tokoya na kitunga tokosala boye bapapa misala eza te mama banda yaki wende 5 heures ti 18 heures moyen de vivre ezaka passe finance eza te yango moni mboka eza ya otengama. Mais maman ba débrouillard pe baliaka na bango pe bien débrouillard mo pe kotika pe mwasi ne 20 000 francs na ndako bazali pe ya moko mama ya lelo te ya moko papa soka ke kopa ye na 20 000 c'est que auto timo libula wese ka kopa pamba beza mwa passe. Merci. Bonjour maman. Bonjour mwana. Maman pona nini bosala suwenze na bitunga te komaka basashi. Bon, étape to comme na mboko ekomi bien penza te. Po wana ezalaki bien kitunga ezalaki mais siko mboko ezala ngo bien te. Yo to koma bokena ba kitunga te ba chasser. Eza bien te na ndeni meka moko expliquer. Bon, bien te na ndenge nini. Po mboko ekomi passe. Soko lukite mo lezate. Kote ka ba mai koteka ba chasser soki to lukite konso to kenango eza passe bana ba kotambola biso na ba wenzi. Mais ça va tout mususu ba débrouillard car net lokola yo ndengo débrouillard même ba bango pe kitunga basala ba wenze na bango ya bien. Bon kitunga kalezaki na valeur mais est-ce que kitunga eza na valeur te pour passer les kimakazi. Moi kitunga kende su wenze za te komika ba chasser pour bomba matembelo sombi. Bato baliaka basoso bango nyonso baza bato basalaka na gouvernement bato basala na l'état baza ba fonctionnaire bango nyonso. Bon mutu mususu ndenge ezawa ezaka l'état te ezali condition ya vite au mener na Congo eza sous bien te moi chasser pe ezala kitunga ezala kate mususu aso amate menga safa bati misango yango moni kitunga moye renyeza te pour la passe il faut l'état ça ndenge nini po kitunga zonga la circulation. Bon
l'état kaka azwa ba mesure pour président na biso tolingaki ye abongisa omoni abongisa pona congolais ba congolais baza pona ye congolais ngaka lia siko kolia ngo erenye nde siko pona ba peuple tolia kaka na kotanga classe ya pesi bano fele to tepeli mais kolia pezala po to souffrir makasi. Merci. Merci na ndenge bozalaki wana ebele mpona kolanda biso boyoki bino moko bamama ndenge bapeseli ndenge balobi lelo mbongo ezalaka susu te mpo bapapa yango wana ekoma kosalaki bamama bakendaka susu wenze na bitunga te bamemaka basache kala baone ekoma bitunga mpo bambongo ezalaki bapaka bapese 20 000 francs ayebi na ndako deja toyeba deja kina kosomba eloko boye amemi kitunga mais lelo ekoma bapese 2 000 francs aoyeba ndenge akena wenze telenga ti na suka asomeli bana misi ya mwana na mwana ya mwana nde itelo bango akoma komema basache na wenze soki social ebongi lobi bamama bakozongela bango kitunga na baizini bakanga na bango te kitunga mpe eboya nango mpe wenze te eza ndeke social nde ebeba soki leta lelo abongisi makambu lobi makambo osezongi nango bia bitunga mpe kozonga nango na circulation. Merci na ndenge bolandi biso, merci na famille Milandu Mobimba, napesi merci na ndeko nanga Charlene Pamba ndenge akangaki nga suki ya kitoko boye oyo bozomona boye mbote mingi na bebe na nga Kredi Bamba napesi bambote ebele na serete na nga Loriane Kwedia bosabone vraiment libokema bosabone ebele pour que borate te babiloko bien oyo tozolekisa chaîne na biso Concept Touch Télévision tokutani prochainement. Bye.